Yohane na muni azelu auti epai ya esti. Amemi elembo ya Nzambe wa bomoi. Na mungu makasi abeleli banzelu baleli. Baye bazwi likukili ya kubebisa mokili na mbu. Obete mokili mbu na nzetete. Kino tango tokosilisa kucha elembo bilongi bya basali baso banzambe wa biso. Nayoki mutango mwa baye bazwi elembo. Batukoto mukama na kutu inei na inei. Banso bana bamabota maso ma Israel. Na nsima na muni kaka ya bato. Moto moko te akoki kotanga bango. Bato babikolo biso. Bamabota maso. Bamikili miso te bangoto iso. Batelemi oboso bangwende pe bamwa bata. Balati bilamba mpembe. Basimbi mandalala o maboko. Balati bilamba mpembe pe basimbi mandalala o maboko. Na mongongo monene bagangi. Nzambe wa biso oyo afandi bongwende na pe mwa bata babikisa biso. Banzeku banso batelemi zonga na ngwende. Babange na babomoi bane. Bakumbami oboso bangwende bilongi onse bakumisi Nzambe balobi. Amen. Lokumu, nkembo, wanya, botondi, makumisi, nguya pe bokasi na Nzambe wa biso obileko na bileko. Amen. Na nsima moko wa babange alobi na ngai. Bato balati bilamba pembe. Bango banani bauti wapi nazongiseli ye mokonzi yo moko oyebi. Alobi lisusu ezali baye babiki omunoko monene. Basukoli bilamba bya bango bakomisi byango pembe omakila mwa bata.
biso nkombo bana ya Nzambe mpe tozali solo bana ya Nzambe. Bato base bayebi biso te, Nzambe bayebi ye mpe te. Bandeko ba bolingo, uto sikawa tozali bana ya Nzambe, kasi naino emononi te, boni tokozala nsima. Toyebi te ntango mwana wa Nzambe akomonono tokolanda na ye. Nzambe tokomono ye lokola azali. Moto akotia elikya boye na Nzambe, akomikomisa peto lokola Kristo ye moko azali peto.
liboso penza tolimbola nano maloba toyoki na mikanda misantu. Totangi na mikanda misantu te Yohane amonoki na ndoto ebele ya bato Nzambe aponi bango. Anzelu moko alobi bosala mabe na mokili te, bosala nanu mabe te, bozela totia elembo o moto elongia baye Nzambe wa biso aponi mpe bati bilembo na moto na bikolo biso ya bana ba Israele bazwi lokola na ekolo moko ya Israele bazwi bato nkoto 12 ezali lokola boni Nzambe aponi baye bato baye apesi bango elengo bazali bato ekolo moko eleki baninga te ezali moko 12 mpe na nsima alobi na suka bamoni nde ebele ya bato bauti bikolo biso byansi ekolo yoko epesi ya yebani basangaki te elingi koloba te awa Nzambe azali kobenga biso azali kobenga nde bato banso atiki moko te bolingo bwa Nzambe bozali mpo ya bato banso oyo babengaka na lopoto inclusion. Nzambe akamati bango banso na nsima bango mpe bakomi na likolo na liturgie wana ya likolo babandi kopesa Nzambe lokumu. Nzambe apesaka libikili ya ye na bato banso yango wana bati sango elamo eye sango oyo ya bapesi yango mpona nini mpo ya koyebisa biso te eyenga ya basantu banso ezali mpenza eyenga ya solo ya basantu banso. Bato Nzambe aponi atieli bango elembo ya ye bakomi bato baye bakomi ya solo bato ya bikolo biso na moko azali te. Na litangi ya mibale totangi nini balobi Nzambe aponi biso alingi biso bana baye. Awa Nzambe alingi biso amonisi yango na ndenge nini atindi mwana wa ye mpo aya kobikisa biso. Yesu ayaki na se mpo ya kobikisa biso. Moto moko azangi te mpe alobi oyo Nzambe asali mpo ya biso ezali komona na sika te, ekomona nde na nsuka. Ntango Yesu akobima wana bakomona ndenge nini biso mpenza tokomi bana ba Nzambe. Nzambe bakomona biso tozali lokola ye, tokomi lokola Yesu. Ekomona na polele moto moko akozanga te. Litangi wana elingi koyebisa biso nini? Nzambe aponi biso tokomi bana baye, totambola lokola bana baye, tozala bana ba Nzambe mpenza, totambola na mibeko na ye. Mpo te ntango Yesu azakobima
mwana na polele te tozali bato baye. Bandeko boboto na suka tokomi na évangile sango ndamu ya Yesu Kristo. Yesu alobi wana nini? Alobi Yesu tanga amoni ebele ya bato abuti ongomba mpe bapostolo na ye baye pembeni na ye. Awa amoni boye abandi kosakola bango, abandi koloba, abandi kopesa mpenza programe ya bato oyo bazali bato baye balingi kokoma bayekoli baye. Ya liboso alobi esengo na bato bakotema kobola, bato oyo bakanganaka na biloko bya nsete, bato bazali motema polele. Esengo na bato bamotema kobola zami. Esengo ya likolo ezali ya bango. Esengo na bato bamotema kobola. Awa na se kolukaka nini? Tolukaka esengo na bato ya motema kobola? Tolukaka nde tozwa mbongo lokuta, tolukaka tozwa mbongo ata mbongo ebele, ata soko ekoki toyibaka. Corruption ekotaka mpola kota mbongo, bato ebele bazali kokoka te kokanga motema liboso ya mbongo. Yango wana Yesu alobi na biso nini? Esengo na bato bamotema kobola zambi kokozwa likolo bozali bwana. Ya mibale alobi esengo na bato bamotema boboto zambi bakozala bakolo banse. Ye moka alobaka boyekola epai ya ngai te nazali motema kosawa na motema boboto. Balingi oyo wana ezali nde bato bazali lokola Yesu ye mpe, oyo balingi kolanda Yesu, oyo balingi komekola ye. Alobi mokili kaka oyo ya nse oyo te, mokili moko ya nsima ezali ya mpe. Mpe abakisa alobi esengo na bato bakolela. Kolela wana ezali kaka kolela ya papa te, ezali mpenza kolela masumu ya biso. Moto oyo akosala masumu te to soki asali masumu abandi kolela masumu na ye, azali kosenga kolimbisi na Nzambe. Nzambe alimbisa ye. Nzambe alimbisa ye. Ye wana alobi bakobondo bango. Nzambe yembe akobondo bango. Oyo ekolakisa biso nini? Tozalaka bato bakosala masumu ndenge na ndenge bakipete te. Mokristo azali bongo te. Mokristo soko asali lisumu asengi bolimbisi na Nzambe. Soko asali lisumu aleli lisumu na ye, aleli lisumu na ye. Mpe Nzambe ntango akolimbisa ye mpe akobondo ye. Na nsima babakisi balobi esengo na bato oyo bakoyoka posa ya bosembo
mokristo anyataka moninga te. Mokristo anyataka moninga te. Mokristo azali moto alingaka justice, moto alingaka bosembo, moto alingaka ubutu. Soko tolingi te Nzambe atielaka biso liso mpo alingi biso, mpo ye atikaka biso te. Tolanda bosembo bona. E bosembo yango ezali mpe bosembo ya bondeko bwa sika. Mpo tolanda yango malamu. Na nsima eloko mosusu nini tomoni wana, Yesu alobi esengo na bino soko bato bapoyi na bino, bato bakofinga bino, bato bakoloba mabe ndenge na ndenge likolo ya bino mpo ya ngai. Wana ndenge basalaka baprofeta posepela mpo basalaka kaka bongo na baprofeta bazalaka kaka. Awa tokomona makambo oyo Yesu alobi na sango elamu oya kopesa esengola ezali kokamata lokola balobaka na lopoto contre pied ya mokili. Epai bato ba mokili bazali koluka konyata baninga ya alobi bonyata te. Epai bato ya mokili balobi toyiba, totondisa mbongo na poshe, tokamata mbongo, alobi botia motema kobola. Epai bato balobi motema ezala nyoka, alobi heureux le cœur droit. Bato bazalaka motema semba oyo alobi se oyo wana nyoka te. Nyoka ebebisaka mboka bongo te. Yango wana mokonzi apesi biso nzela programme ya ye ya bokristo. Sika atotika wana ya évangile tolimboli yango wana. Sika tokomela makambo ya libala te. Bolingi te. Tolobi libala ni santo, alleluya, ezalaka eseme. Libala ntango Nzambe asalaka bato, mokolo moko baye kotuna Yesu, baye kotuna ye balobi yango nde nini ntina moko ekoki kozala oyo te mobali akoki kobengana mwasi wa ye. Yesu alobi oyokaka te ntango Nzambe asalaka bamoto na libandela, asalaka bango mobali na mwasi, mpe abelisi bango alobi otondisa mokili, mpe alobi eloko ekanga Nzambe moto akangola yango mpona nini alobi bongo. Na ntango wana Yesu asali te sakramento ya libala, atungisi
makambo ndenge nzambe asalaka yo balobi ebongo soko ezali boye te moïse alingisaka te moto apesa mwasi wa ye mokanda soko abengani ye alobi asalaka boye mpo ya motema makasi motema libanga na bino na libandela ezalaka bongo te na libandela ezalaka bongo te nzambe alobaka moto tosala moto na elili ya biso mpe na moto azala na elongi ya biso mpe balobi asali moto mpe bongo asali mwasi mpe abebisi bango mpo te bayiki awa abebisi bango lokola nzambe alingi komonisa te apesi mwasi na mobali bazala bacontinuateur ya mosala ye asalaki ya kosala création na ye. L'homme et la femme perpétuent la création de Dieu. Wana mission monene. Mission monene. Mwasi na mobali bazali kosala lokola nzambe asalaki na libandela bazali kokoba mosala nzambe asalaki. Mpe na chapitre 2 nzambe alobi ebongi te moto lokola mobali azala kaka ye moko topesa ye moninga akoki na ye mpe alalisi ye moto na mopanzi mwa ye akamani mwasi abimisi mwasi na mopanzi mwa ye ezali lokola nini na mobali na mwasi bazali nature moko mobali azali moto mpe mwasi azali nyama te mwasi na mobali bazali nature moko mpe akamati ntango aye komonisa mobali adamu mwasi ye asalaki mpo adamu akomi komungamunga asepeli mpenza mwaye adamu alobi mpo oyo mpenza sudi yanga mpe kuwa yanga nde babengi ye bongo auti na mobali esengo mpenza yango wana mpe nzambe apesi bango mosala babomba jardin ya salaka mpe balona sika tozongi ayesu alobaka bongo mpona nini alobi bakoba mosala ya salaka mpo alobaki bapesi bango bazwi lokumu ya kosala oyo nzambe asalaka biso na afrika lobi nini kaka mobali azali elembo ya nzambe te kaka mobali moto azali te mobali na mwasi bango babali bazali elembo ya nzambe yango wana nzambe asepeli na mosala asalaki nzambe biso tolobi mpo ya biso baafrikain nzambe azali famille ya solo azali famille ya bonzambe ezali tata
Mwana na elimu santo. Elimu santo bolingo ya tata ye na mwana. Yango wana bolingo wana ezali bolingo benza ya monene. Tango Yesu aye kozongisa makambo ndenge yango ezalaka na libandela, alobi yango wana mobali akotika tata na ye mpe mama wa ye akokende akokangana ye na mwasi wa ye, bango babale bakozala moto moko mpo bazali lisusu babale te bakomi nde moto moko. Mpe bolingo wana ya Nzambe oyo Yesu aye kotia biso na yango. Yesu alobaki mpe bozala bolingo bobusi bonene ezali oyo ya moto akokaba bomoi bwa ye mpo ya bato ye azali kolingo. Mpe ye alakisi biso kolingo bwa ye bonene ndenge nini ntango amikabi mobimba mpo ya biso na Kalvari. Awa amikabi mobimba na Kalvario, amipesi mobimba mpe Santo Paul alobi te liwa wana ya Yesu na Kalvario ezali elembo ya bolingo ya mobali na mwasi. Mpe alobi babali bolingaka basi babino lokola Yesu alingaki eklesi. Mpe amikabi mobimba mpo ya eklesi mpo te akomisa yango peto bolingo ya bino bato ya bino mobali na mwasi ezali elembo ya Yesu ye na eklesi. Yesu atikaka eklesia te. Eklesia etikaka Yesu te. Mosala ya eklesia kaka kosakola nsambo ya Yesu Kristo wuta sika te na suka ya molongo. Mpe Yesu akomi boma kaka mpo ya eklesia mokolo na mokolo na sakramento ya ye ya Eukaristia. Yango wana bino makasi ya bino bobozwa yango na basakramento lokola sango bokozwa lobaka. Na sakramento ya Eukaristia bobozwa nguya ya kozala bula bakasi. Bobozwa nguya ya kozala bakristu ya solo. Bobozwa nguya ya kotambola na nzela ya Nzambe. Yango wana awa tozali kosepela libala ezali likambo linene. Nzambe apesi bino mission yango oyo ya kotambola te na suka na bolingo bonene. Kasi soko bolingi bozala na bolingo bonene, bolingo bwa bino bokende moke na libala boyebaka bolimbisana. Soko bolimbisaka te libala ekosimba te. Bokia bolimbisana. Soko bolimbisa te bokosuka mabe. Bokobotola moto alinga ndeko wa ye. Mpe Yesu amonisi ya solo mpenza te totamboli na nzela ya ye. Na sakramento ya Eukaristia tozali
sakramento oyo tokulaka oyo Yesu apesaka bolingo bwa ye na sakramento na Kalvario. Yango wana biso tokosala sakramento wana mokolo na mokolo. Na Kalvario tozali kopesa sakramento wana. Tosali yango mpe yango wana tokosepela. Mpo tokosepela lelo bandeko ba biso bakristo bakokula sakramento, bakokula Eucharistia, bakotambola na nzela wana ya Eucharistia te Nzambe akopesa bino mission moko, mission lokola tolobaka liboso ya misa ya kosantisa moninga, mwasi santisa mobali na libala ozwi mission monene oyo ya kokomisa mobali na nzela ya likolo. Mwasi lokola ozwi mission monene awa ozwi ye na libala okomisa ye mosantu, okomisa bana basantu. Mission wana ezali mission ya monene mokolo na mokolo. Bosambelaka lisanga, bokendaka misa lisanga, bomema bana lisanga, bombeka koyeba epai wapi bana bazali kokende. Na ntango wana libala ya bino likosimba likozala ya solo, libala ya basantu ya bakristo mpe libala ya lobobani na mobeko mwa Nzambe.